Bote balanzi ya vuva mu télévision tokutani lisusu biso na bino na kati ya émission na biso ya environnement. Lelo na émission na biso ya environnement tokozala biso moko te tokozala bongo elongo na Tata Ntsumbu Maimuna. Moko ya bapanzi sango na kati ya vuva mu télévision oyo wapi apesaka bongo émission mikanda ya boyebi pe bongo makanisi ya bato. Kasi lelo awa na plateau na biso bakolobela mikanda na boyebi te, bakolobela bongo makanisi ya bato te, kasi baye bongo tokabola makanisi na bango na kati ya émission ya environnement. Lelo na émission na biso ya environnement tokolobela bongo tobatela environnement. Tata Ntsumbu mbote na yo. Mbote nengwasenga, mbote pena bandeko balandi bae banso bazwili bakoya kolande mission kitoko environnement o biso sepelaka miko bengo na Kikongo kinzungidila. Matondo mingi wane zaki bongo présentation invité na biso ya mukolo mwa lelo. Kasi sikatika tokota bongo na kati ya sujet na biso oyo toye nango po ete toyeba bongo kokabola makanisi elongo na Tata Ntsumbu. Tata Ntsumbu lelo tokolobela bongo tobatela environnement. Mingi ya bato na kati ya bandako soki bayebi so ete batelelanga eloko oyo mutu abetelaka sete babatela seki eza eloko moko ya mutuya, eloko moko o asomba na pasi, eloko moko alinga ata mwana asimba yango. Kasi pona biso lelo tolobela tobatela bongo environnement. Mutuya nango ekozala penza neti nini epa ya bato. Nengwasenga to sepeli makasi tango vraiment bobengisaki biso ni mission na bino et surtout kolandela thème o bozali kolobela mokolo mwa lelo tobatela bongo environnement. Solo soki bako exiger so batela environnement pamba te moto bomoi na ye elikaka kaka na kati ya environnement. Mai mabele mopepe yango wana nde bomoi ya moto esika elekelaka. Or soki moto akobebisa mai, soki moto akobebisa mabele, soki moto akobebisa mopepe kozala na ye na kati ya mokili ekozala lisusu ya malonga te. Yango wana eza obligatoire na moto esengeli abatela mai, abatela mabele, abatela mopepe pe biye biso o ezali zinga na ye pona kobatela bozali na ye awa na kati ya mokili ya mosu. Matondo Tata Ntsumbu koliki atango topesi penza mutu ya mai oto ozosolela mokolo mwa lelo bato na bandako bakanisi tokobatela environnement ndenge nini. Kasi kaka ndenge bouti bongo kopesa biyano wana bandeko pe bazwi biyano ya malonga ete bomoi ya moto evandi bongo na kati ya environnement. Po oyo nyonso moto aza nango kosa akosala yango na kati ya environnement. Ko nini esengeli tosala po tobatela environnement na biso. Matondo mingi nengwasenga ndenge tulobaki na ebandeli bomo ya moto awa na kati ya mokila musuni ezingami na mai na mabele pe na mopepe. Solo toza obligé biso banso ya kobatela biye biso o ezingi biso. Tolobaka tango nyonso moto tango abotama ye awa na kati ya mokili akokuta o esengeli akuta. Kasi tata mokili na notion na o atsoki kati na bato nanu ya ebandeli ayebaki ete moto bomoi na ezalaka na kolia na komela pe na kopema. Pe biye biso otamokela kati na mokili ezali kaka pona moto. Soki akolia te akosalela, soki akosalela te ezaka wala po sepelisa moto. Ndakisa fleur, ndakisa nzete, ndakisa mbisi, ndakisa nyama. Elingi koloba ete environnement oyo toki nzungidila ya biye biso tamokela ki o moto akutaki nzete, nyama, mai, mabele, mopepe, mbisi. Toloba memi na mabanga ya talo ezali biye biso oyo tata mokila te pembeni ya moto po esunga moto na bozali na ye ya mokolo na mokolo. Ndakisa nzete ekoki kosunga moto mpona kosalela yango mino ozososola. Ndakisa ebwele ekoki kosunga moto po atonga nango musuni. Ndakisa ebwele ekoki kosunga moto po asala nango elamba. Ndakisa ebwele ekoki kosunga moto po asala nango ceinture. Donc nyonso otamokelaki na kati ya environnement ezali kaka wana po esunga moto. Nzoka nde moto lokola moto esengeli asungama na environnement na ye moto lokola bakelaki ye po azala maître ya nature moto aza obligé ya kobatela nzinga ne pamba te bomoi na ye esimbami na environnement. Po soki moto abebisi mopepe bomoi na ye pesali nini ebebi.
soki moto abebisi banzete bombo ina epesali nini ebebi soki moto abebisi mabele bombo ina epesali nini ebebi soki moto abebisi mai bombo ina epesali nini ebebi nzoka nde moto na kozala na ya mokolo na mokolo esengeli asalaka ntango nyonso effort ya koprotéger mabele ya koprotéger mai ya koprotéger mopepe mpe biye biso oyo ezali do eza mobeko moko nde balobaka primordial do eza eloko oyo moto esengeli alalaka na yango alamukaka na yango atambolaka na yango ete ndenge naza boye naza oblige ya kobatela biye biso oyo ezali zingazinga na ngai matondo mingi tata Ntsumbu ndenge bouti bongo koloba bolobi mpona bino fo ezala obligation mobeko wana esengeli mutu alala nango alamuka nango mpo bomoi na ye mobimba akolekisa yango na kati ya environnement kobanda na kolata kolia komela nyonso aza nango mposa akosala yango na kati ya environnement kasi na kososola mayo wana bouti bongo kotalisa nini ezosala ete tomona environnement na biso lolenge yango ezaleli lelo matondo mingi ndenge asenga ndenge tolobaki na bino na ebandeli omoni moto source ya sagesse mpe ya intelligence eza tata oyo akeli likolo na se ntango bato baza na boyokani ya malonga na tata akeli likolo na se elingi koloba ete bokotambola na kati ya principe bokotambola na kati ya mibeko bokozala na kati ya aliment pamba te bokeseni ya bato oyo baza na botata mokeli na bato oyo bazangi botata mokeli emonanaka kaka na bizaleli bato baza na kati ya botata mokeli okokuta kati na bango bazalaka bato ya aliment bato ya bopeto bato ya malamu bato ya mayele bato ya bwanya me bato bazangi botata mokeli nyonso ya mabe ezalaka kati na bango esengeli na biso nanu ya moto ozala na botata mokeli mpo biso ntango tokozala na kati ya botata mokeli kosala ete toyeba mpe kotosa biye oyo tata mokeli atia kati na biso lelo soki otali mabele na biso environnement na biso vraimen ezotosama te biso epesaka biso mpasi mpe mawa makasi okomona nanu moto azokoka nanu te kobatela ndakisa nzete okomona boye kabamba na tata awuti ndakisa kolangwa masanga na ye ya lolenge oyo balangwelaka akoya kaka na nzete abandi kosala zongo yike na nzete or abosani ke nzete ezali moko ya environnement oyo ezali kopermettre ye mpona kozwa mopepe ya peto tobenga oxygène pamba te moto akobimisa mopepe ya moto nzete kozwa yango elambi po epesa ye mopepe ya peto soki moto azalaki na botata mokeli ete ayebi notion wana eke nzete azali kosunganga mpona azwa mopepe ya peto na ndimi te moto akolinga asubela nzete or de fait ka ozosubela nzete ozoboma bomoi ya nzete wana omoni ke yo moko moto okomi cause ya kosala destruction plutôt ya environnement na yo pamba te soki nzete ebebi de plus en plus banzete ezobeba to mpe ya bopepe ya peto ezosala nini ezodiminue dozomona ke esenge tozala na botata mokeli kati na biso mai bandeko mosusu bazalaka pembeni bandako na bango to mapango eza pembeni ya bamai nakisa barivière tobenga bakalamu moto akozwa canalisation ya wese na ye azwi tio wana memi yango ti pembeni ya kalamu zongo nyonso oyo bazosala na wese na ye ezokende juste ti na kalamu nzoka mai oyo wana ekendaka esangani ntina mai ya monene erégide ezo akozwa mai wana amemi yango mpo akumba yango na mabota na biso domelaka bandeko mosusu mpe kaka mai oyo wana yango basokolaka bilamba sikoyo moto azwi zongo na ye atindiki yango na mai ya bongo ezwi courant ya mai ndakisa zongo wana elimo na kati ya mai ezomona sutela mobimba nango mais microbe oyo wana na kati ya mai ezali sikoyo moto asalelaka mai presque chaque jour ya bomoi na ye sikoyo moto oyo azosalela mai ya bongo asokoli nango bilamba mpo lobi alate ekobemela ye nini ekobemela ye baladi or lobi bakoluka bakanga batata mwasi bandoki lobi bakoluka babenga bakonzi ya mboka mabe mais cause oyo ezali kosala ete lelo babokondo ekoma mingi ya mabe ezali kaka nini lolenge tozali kosalela environnement na biso soki tokei lisusu mosika lelo bato babandi kokata banzete phénomène kata nzete mposala yango makala ozomona lelo réchauffement climatique oyo bato bakomi kolobela ntango nyonso ezali parmi bacause oyo biso moko bato tozali kobebisa environnement na biso donc esengeli vraiment mpo moto alatama na botata mokeli mpo akoka bokobatela environnement soki moto atangi nature soki moto ayekoli nature ekozala difficile na moto akoka bokobundisa nature na ye tomonaka na baloposo pembe soki okei pai na bango moto mosusu avandi boye bapigeon baye pembeni na ye
ozomona. Donc kuna lokola bazala kata botata mokili moto atonga boyokani na nature. Mais biso asoko vandi pigeon ka soka monio. Abi ami yebeli. Fa bika moto risque na ko se retrouver na mbabola. Donc ozomona ke awa même mibeko ozo batela na limite vraiment. Donc awa moto akoma ennemi ya nature. Moto za susu tango te ya ko batela biye biso ezali pembeni na ye. Donc nyonso ezali pembeni ya moto okomona ma moto amona mbwa te mona na ba mile mususu soki moto amoni mbwa kata moni lion do ba mbwa si bayeba ke soki na moni tata ntsumbu maimona solo alibange lumbaka na do ba mbwa deja bayeba ke oh tata mukenga. Donc soki asimili banga irataka te do ba mbwa si babida tata mukenga so bimina ko mona ba mbwa kudu sake ba lobeloko ba mbwa si bayebela. Nous avons que moto de plus en plus akoma ennemi ya nature. Nous sommes là pour l'anime. Pour to bungisa botata mokeli kati na biso. Nzoka ne soki dozongi na kati ya botata mokeli moto akoma moninga ya nature non ennemi ya nature nenga se. Matondo mingi tata ntsumbu bauti bongo koloba moto akoma ennemi ya nature. Po moto azana botata mokeli te. Moto atongi boyokani te na nature. Ni desengeli mutu asala poaza na botata mokeli tope atonga bongo boyokani na nature. Matondo mingi nengwa senga to bandi mupaya azalaki male makasi. Po ayebi ke source d'inspiration ya bato nyonso na kati ya mokili euta kaka na nature. Po bato basala ba avion basespire ka na bandeki. Po moto asala bongo engunduka to train basespire ka na ba 1000 pattes tope na banyoka. D'autres bandi nature ezaka kawana pona kopesa moto cause ne dobeke moto sans nature moyen vivre ezate pour nature neza source d'inspiration ça numéro 1. Ce qui de poussani mosika vraiment na kati ya bonzambe to na kati ya botata mokeli moto nanu yamboya na mokili bakela gina no bikela mo bloka liboso nzete nyama mai nyeso zomona ndezalaki bikela mu ya liboso na kati ya mokili elinko loba ete bikela mu nde bazalaki ba yaya ya moto moto atako za mokonzi mais bikelamu bazalaki ba yaya ya moto elingo bake bango nde bazalaki na experience nanu yambo ya mokili yambo moto asala nini akoka bonko ya tango moto aye bato to bikelamu oyo kosunga moto po yeba mokili ezali nanu nzongidila na ye to nature ndeke akosunga moto nzete akosunga to ebike bato bakamwe babaki nzete akosunga munene ya to bike soki to pusani na kati ya bonzambe nesika wana vraiment na kozongisa nanu matondo epa ya fumukusu kia munzala pana na ngola pamba te boyebi oyo tozobimisa biso na bino awa eza na nzela na bango pamba te azali pont o tata mokeli a utiliser pour lelo biso na bino to ko kozwa connaissance pour tozali ko kabona nango lelo liboso ya bato. Donc bikelamu nde ezalaki mokolo ya moto awa kati na mokili ezaka lokola oye esika okuti bato baza esika wana poko koyeba basombaka mai wapi basombaka lipa wapi basombaka fufu wapi basombaka kwanga wapi basombaka madesu wapi bato oyo okuti bango nde bakolakisa ke soko ke boye kokuta mama moko atekaka mapa atekaka boye basalaka boye bazongisaka boye. Donc esengeli otonga nanu yambo boyokani na bakulutu to na bato oyo okuti na kati ya quartier lolenge moko pe na kati na mokili. Donc bikelamu ezalaki lokola ezalaki kolo ya moto awa na kati ya mokili. Or pour moto a découvrir mokili pa yeba mokili esengeli azala na boyokani ya malunga na bakulutu na ye. Or biso bayindo bakoko na biso bayebaki principe wana bayebaki notion wana yango moni ke bakoko na biso bavivaki mie awa na kati ya mokili babandaki kopusana na mibu ya molai tiela okoma na niveau ke koko ye moko asenga liwa babisalelaki biye biso bazalaki nango posa po bazalaki na boyokani ya malunga na bakulutu na bango bikela mpo bango bakutaki motuna na bino ezali ke mpo tozonga na relation malunga na nature esengi tosala nini eyano eza simple lelo fumukusu ye na mosala kaka moko ya koteya lisusu bayindo mpo bazonga na boyokani ya malunga na nature tobandi tolobaki yango na ebandeli mopaya telema yebaki ete soki moto aza na boyokani ya malunga na nature nde esungaka moto avivre malamu na kati ya mokili na ye mpe amisalela na biye biso azali nango posa nde asalaki makasi ayinisa moto na nature. Mais lokola tata mokeli akelaki moto awa na kati ya mokili na likanisi na ye ke moto aza na boyokani ya malunga libela na nature na ye. Et lokola bayindo babungisaki principe de vie wana
na mawa o wana tata mokili atindilaka biso nanu yambo Fumukimbangu. Fumukimbangu tangu ayaki kaka na tinda moko ya kozongisa moto na boyoka nya malunga na tata mokili. Nzoka ne tata mokili tomonaka toujours à travers ya nani? À travers ya nature. Or Fumukimbangu tangu abandi musala lokola silisaki mission te batindi lisusu ne songi nzila. Soko landi ne songi nzila atangisaka biso mateya moko babengaka ngo nsiku miasemono anza. Mibeko ya mabomba miya ya bikela. Zomona. Donc ayeko taza biso lolenge nini tata mokili akelelaki mokili oyo. Nzoka nde soki moto a découvrir lolenge o bakelelaki mokili ne ko permettre moto atambola malamu pe ayoka na malamu na mokili yango. Tokopesa ndakisa moko songolo moto o akei po akumba motuka. Bazwaka moto ya bongo bakolakisa ye nanu motuka. O ezali accélérateur, o ezali embrayage, o ezali frein. Sima ya kolakisa ye biye biso na kata motuka bakomema ye kolakisa siko ba panneau ya signalisation. Soko moni lembo o elingi koloba tambola na vitesse boye. Soko moni lembo o elingi koloba telema. Soko moni lembo o elingi koloba kende keba ke quelque part courbir ezali. Soko moni lembo o keba ke descente eza makasi. Soko moni lembo o keba ke montagne eza makasi. Ozomona? Donc balakisi moto bilembo nyonso wana pota moto akomo kumba mutuka akuta na makamate. Lolenge moko pe moto na kati ya mokili. Tata mokili tango akelaki moto apesa ki code, mode de vie, mode d'emploi. Lolenge nini moto sengeli a vivre na environnement na ye. Po yebaki ete soki moto kaka kabwani na environnement bomo ine pesa nini. Baby. Mais soki moto azala boyoka nyama longa na environnement ne bomo ya moto pesa nini. E kozala bongo malamu. Netala tina lisusu. Po tata mokili alinga bikila munayi. Tata mokili vraiment alinga kabi. Po esala ke passe. Tango amona ba mutu moko na kwa vanja olingela mbwa buli. E pesa tata mokili passe. Tango tata mokili avana atali baba yaya na kwa ba olingela nyau buli. Ke nyau to sala ya bouillon. Tata mokili sala ke passe. Tango tata mokili amona ke bandeke ba koma cible ya bato. Mutu moko avana bake ya koti na zala ya ba muano akangi ba muana te ba okana kata cage moko boya lesa ka bango te ti bandeke ba kufi. Tata mokili pesa ka ye passe. Zomona tata mokili vatala ke bato bazwi banzete bakati basalongo makala tata mokili pesa ka tango nyoso passe. Oh passe yo wana melokola ya zali bolingo nde atindeli biso so nesongi ya nzila kaka na mission moko ya kozongisa biso na boyoka ni ya malonga na nature. Yango na kosenga vraiment na bandeko to zalaka nezalelite ya koboya kaka moto pona sentiment. Soki bolandi mate ya nesongi ya nzila ezaka kalite ya oyo ya kozongisa biso nesika oyo tobungelaki. Esika oyo wapi oyo tokabwanaki na tata mokeli oyo tokabwanaki na nature na biso. Po tozonga vraiment na boyoka nya malunga na nature na biso totosa kaka mate ya oyo nesongi ya nzila azali kotangisa biso topusa na pembeni ya centre ya vuva mingi na bavule esika ezali to babenga vraiment na banimero oyo ezalaka affiché na vuva na télévision na biso nde topusa na mpona kozwa so mateya oyo ekopermettre biso tozonga na boyoka nya malunga na nature na biso ndenge ezali bongo teme na bino ya mokolo wana lonengo asenga matondo mingi tata Ntsumbu bouti bongo koloba nyonso wana po kaka tobungaki toza déconnecté toza lisusu na botata mokeli te yango lelo mutu soko moni mbwa na nzela akomi lokola enemi géré na yo omona kaka nzete te okati yango mususu basalelaka sentiment olingo tumba mapa na yo nzeta bato evanda ye nango ta mususu kutu nzeto ekokaki kopesa bato biloko kolia okati yango osaleli makala okati yango ta mususu okati na oka na sentiment te nga nalingi natonga ndako na ngai na kati or invité na biso auti bongo koloba ete nyonso eza na kati ya nature tata mokeli atiaki yango kaka mpona mutu donc mpona kozala na biso bomoi na biso mobimba eza kaka na kati ya environnement na nyonso tomona na environnement to néglige eloko te ezala mokie ezala monene eza kaka mpona kozala na biso tata Ntsumbu lelo tozomona bato mingi vraiment ka ndenge touti koloba environnement na biso lolenge yango ezaleli bazopesa charge mingi na leta toyebi te bato ya lolengo wana eske bakoki mpe kobongisa mpo mutu amoni na ye danger amoni na ye eloko moko ya mabe kasi ye azozela nanu leta aya kobongisa toyebi te bato ya lolengo wana
kozanga bonzambe kati na bango nde ezosala bango bongo to mpe kozanga boyokani ya malonga na nature nde eyinisi bango nature babongisa te bazela nanu leta abongisa na esika na bango bilemo bya bokeseni ezali kotelesa biso balolenge mibale neka motuna na bino ezali bato mosusu bazali kopesa mingi charge na leta nde tolobaki na ebandeli bato oyo baza na botata mokeli na bato oyo bazali bongo bazangi bongo botata mokeli bamonana kaka na kotala bango boye na bizaleli bato baza na botata mokeli batambolaka ntango nyonso na droiture nyonso bakosala ezali bo alima me bato bazangi botata mokeli nde tolobaki ke nyonso ya mabe ezalaka kati na bango bosoto mabe koyinana nyonso ya mabe me loka tozolobela mingi environnement tokokende nanu yambo na bosoto oui l'état c'est na part ya responsabilité mais tobosana te ke l'état yango ndenge tolobi ke bato bazwaka décision to bakonzi babotamaka kaka bakonzi te bautaka kaka na classe oyo nga na yo tozali population esima ya kolongwa population bamisusu bazwi libaku ya kokoma esika oyo bazwaka mikano ya kokambela bato mais nini tokoloba tobandi biso na bino tomataka na mituka okoki komata na mutuka boye omona moto ameli mai na ye na sachet ozotambola ndakisa na makadam omona moto azwi sachet na ye abwaki yango na katikati ya makadam pou soki ndeko moko areproche abi ndeko mais mpona nini obwaki sachet na kati ya makadam oyoka longwa yo mda kobongisa mboka yango ozomona donc biloko ya bongo lelo soki otali bamai na biso bacanalisation mingi ya batio ya régie des eaux ekomi bouché partout mpona nini donc mauvaise utilisation na biso ya babouteille ya plastique to ya basachet tozobwaka yango n'importe où tozobwaka yango lolenge nyonso esali ke environnement na biso to bamai na biso ekomi presque bouché partout yango tolobaki ke tozo utiliser mabe environnement na biso mais nini ezaka to utiliser mabe environnement na biso parce que nyonso tozomona oyo ezaka kaka effet cause ezali manque ya spiritualité moni ndozolobela pamba te lelo tozotambola mabe ya makasi koleka mabe ya nde tolobaki ke moto moyindo surtout biso bakongolais tokoma ennemi ya environnement na biso okomona moto esika azoteka moto esika azoteka otali fulu tosali to eza pembeni na ye yango na gouvernement oyo ezobima sika tokosenga vraiment na ministre na biso oyo akotala makambo etala environnement azala vraiment na botata mokili kati na ye pamba te soki kaka moto akokoba kozala na boyokani ya malonga te na environnement na ye ekozala vraiment bongo kokoso mpo moto akoka bongo kozala malamu na kati ya mokili tokopesa exemple moko ya opération kini bopeto omoni opération kini bopeto soki ti lelo ezosimba te eza mpo botata mokili kati na bato eza te mpo moto alongola zongo eza pembeni na ye bakoya oyebi biso te bakoyebi biso te ke longola zongo mpo yo moko oyebi dia ke bosoto ememaka bokono elingi koloba ke yo moko so deja omoni bosoto pembeni na yo eloko ya liboso kozozwi kombo te ozwi bisalelo olongoli yango tu mosusu akomona zongo pembeni na ye akolongola te donc nyonso wana seke soki tozongi na biyano na bino eza kaka mpo kozanga boyokani ya malonga na tata akei likolo na se atie biloko pembeni abandi koteka azozela moto asala na kini bopeto nanu aleka mama asali te nazela bato akini bopeto baleka surtout ekutama samedi nazela na lelo eza mokolo ya salongo nde baloba salongozi nafuta ya 200 nafuta ya 300 bato asalongo baya kolongola mais yo ntango otie biloko wana omona ke eza danger mpona kozala na yo eza danger mpona kozala ya bato oyo bakosomba biloko ntango mosusu mpo otekela bato ndunda otandi na bafulu wana do nyonso wana eza kaka manki ya considération ndenge biso tolobaka ingeta ndenge asenga kaka nde bowiti koloba ezosenga vraimen ya motu ezali fo koinvestir na kati ya moto omoni moto soki bainvestir kati na ye ndenge tolobaki ete moto atangi nsiku miasemono anza moto ayebi ntina ya bozali na kati ya mokili moto ayebi ntina ya environnement bakoyebisa nanu moto te ke oyo eza salite kombola yango tobandi bakonzi na biso mpe ebele ya bato bakendaka mikili ya bapaya na mikili ya bapaya moto soki okei moto ye moko ayebika soki na meli ndakisa eloko oyo eza a plastique nakobwaka yango na nzela te eza mpe na bapoubele oyo eza différencier ayebi ke poubele oyo batiaka biloko ya plastique poubele oyo batiaka biloko ya verre donc bayebi deja nyonso wana nakopesa ndakisa milulu moko elekaka na stade du 20 mai awa
bapaya moko bayaka wana ne bazotambusaka bamai ya bouteille bapaya wana basombaki mai etango basombi mai moko ameli ntango asilisi azwi bouteille na ye akosi na kati ya saki na ye ya mibale mpe ameli azwi bouteille akoti na kati ya saki me bandeko oyo bazalaki pembeni ntango bameli bamai na yango asilisi azwi kaka mbala mwasa nini abwaki yango na bagradin ozomona notion wana donc mopaya ayebi ete esengeli nabatela environnement de plus en plus environnement na ngai eza peto nde kosala ete ngai mpe nazala peto nazala protégé ndenge adage moko elobaka ke un corps sain un esprit sain dans un corps sain et soki kaka na corps sain te il faut mpe na milieu moko oyo kozala sain donc esengeli esprit na corps na milieu oyo moto azali ezala nyonso ya bopeto. Or, pour nous, c'est la bopeto et sengeli moto, azana boyoka nya malunga, azana botata mokeli na kati na ye. Oyo ko permettre ye abatela zinga na ye, atosa pe zinga na ye poko aboko zala malamu na kati ya mokili nengwa singa. Matondo mingi bandeko balandi touti kaka koyoka intervention ya invité na biso oyo bango tangu nyonso bazonga kaka bazo insiste mingi na kozanga botata mokeli kati na bato nde ezokumba oyo nyonso tozomona lelo na environnement na biso bandeko balandi ya fofa mu television soki yo moko eloko osombi kana mbomba musu pe mbongo ane uti na kati ya environnement poko zala ya mutu lelo sur 100% presque simbami na environnement eloko nyonso soki ezosalema ezalaka na cause na effet ntango bopekisi effet cause esika yango ebandelaki bopekisi te basache ezosalema mikolo nyonso kasi bopekisi bato babwaka te. Qu'est-ce qui prouve que tango bopekisi izine nango ezosala ke yango ekosalema lisusu te to mpe na babalabala ekozala lisusu te c'est que po bozwa vraiment ba compromis to mpe bozwa pena biyano ya malonga tango bopekisi bato sache c'est que sengeli bopekisa nano esika oyo yango ezosalema bobongola soki bolobi ke toteka su na basache plastique te boluka nini esengeli totekela biloko oyo kozala na facilité ta musu totumbaka ngo epesa fime basache pe ta musu kotumba ngo otumbi babute en plastique tango yango eke otumbi esika yo tumbeli epesi mwa mai moko mai tango evanda wana ese koagile lisusu mutu akolona milona eke vanda likolo nango ekobota te tango esobenda sécheresse na mboka na biso kolia na biso ekozala malonga te bomoi na biso ekozala malonga te basache bisika nyonso tobwaka topema mopepo eza ya malonga te donc toyeba nanu eloko soki ekomi boye eza di akua esengeli totala nanu source ya eloko esika yango ebandelaki soki okangi source te olingo pepe ebali okangi source te na ndimi te kolonga c'est que faut banda nanu na source polonga kopepa ebale wana ndeko nsumbu tokomi penza kobenda mwa suka na émission na biso pamba te etando ezali ngonga na mwa ngonga mukie nini ototunaki bino te obokoki kotalisa mwa liloba mpona peuple akanga pe bakonzi ya mboka na biso bakanga matondo mingi nengwa senga tobandi tokozanga maloba te ya koloba to pe ya kopesa soki lelo tali mabele na biso tokomi de plus en plus kobungisa mwa biloko mwa mingi ndakisa soko tamboli lelo nzeta liboto eza pasi po mona yango ozomona ke de plus en plus moto azokoma ennemi environnement pe komo sali e komo koma ennemi na biso nzeta liboto e koma rare nzete ya lidame e koma rare nzete ya lipela awa na Kinshasa e koma rare bakulu to bakolaka kala bayebaka tomboka lelo soko tuni bano babota malelo est-ce que yebi tomboka bayebi yango te donc moni que de plus en plus moto azo sala mabe na kati ya mabele na ye ezo sala ke nature to bikelamu ebandi pe kokoma mosika ya moto or de plus en plus moto azo poussa nature mosika na ye tango so okuta na ba difficulté mo ko so kozwa biyano ya malonga e kozala te yango komona ke lelo bolobelaki émission moto landaki mbaleleki bolobelaki d'érosion ozomona ke parmi pe ba cause ya érosion exactement moto azobebisa nature na ye esika oyo esengeli te moto akata matiti moto akati matiti autant akati matiti mabele tikali na soutien lisusu te etango mai ekoya na niveau na quantité ya makasi esali ke sali nini etimoni pe mabele sika wana lokola pe peuple na biso akoma na ye naïf azelaka mopaya aya kosala akotika pe mona libulu ebandaki mokie epusani tipe bali ko déranger environnement tokozwa ndakisa lelo na nzela elengesa o ba osala lelo
esika oyo chef de l'état sukela ki tango ya kosala visite na ye asukaka to bandi na avenue Kiluangu mais soko ozwi avenue Kiluangu tie koma na avenue Loya esika ezalaki plat mais tango mvula noki mikolo oyo apandi yango lisusu makasi ozomona siko population oyo avandaki na nzinga wana lokola pe bandi kotakela ba parcelles za pembeni risque ekobungisa pe biye oyo ezali na environnement oyo wana yango tokosenga vraiment makasi nanu yambo na population tolata prise ya responsabilité tolata bomoto nyonso oyo eza pembeni na yo nzete nyama nyonso mopepe mabele po lelo bato komi kobokola même na bangulu esika bato bavandaka okomona moto avandi liboso atie bangulu na nsima na ye nzoka salite wana solo wana ezali parmi ba cause oyo ezali komemela biso mpe babokolo mosusu na nzinga na bakonzi na biso ya mboka ministre ya santé oyo awuti oleka na oyo azoya koma bokoki kozwa fulu poubelle bokoki kobwaka yango esika bato bavandaka solo nyonso wana bato bazobenda mopepe wana nzoka tolobaki ete po moto avivre bien esengeli amela mai ya peto alia bilei ya peto apema pe mopepe ya peto mais ntango yo ye na fulu obwakeli yango bato obebisi mopepe population wana mopepe azali kopema ya mabe ntango akozwa bokono ministre ya santé okonyokwama na koluka ba mécanisme lolenge nyonso esengeli olonga épidémie to pandémie oyo koya na mabele na biso nzoka po nyonso wana eyate esengeli environnement na biso bo trouver ba mécanisme nyonso oyo kosala ete environnement na biso esala nini ezala peto na yo na bino na botosi na ministre ozoya boyebaki bozoya kokuta environnement oyo esi ebeba et bino bosenga vraiment na tata mokeli a investi kati na bino pour na retrouver ba mécanisme nyonso oyo koki kosala ete po environnement na biso ezonga lisusu malamu pe population na bino bazonga na boyokani ya malonga na environnement po botata mokeli po akoka pe komonisa biye biso oyo azali nango posa na kati ya mabele na mabele oyo tata mokeli apesaki biso mabele oyo ezali riche toloba yango ntango nyonso mabele oyo tata mokili apesa nyonso pe na reste pamba te na mabele oyo bespèce nyonso oyo mokili eza nango posa na kati ya Congo osala nini okokuta yango na kati ya Afrique osala nini okokuta yango soki population soki bayindo tokozala na boyokani ya malonga na environnement na biso elingi kobaki mabele na biso ekozala riche ndenge ezalaka deja riche na nyonso pe na biye biso oyo mokili ekozala nango posa ningwa se matondo mingi balanzi ya vuva mu télévision awa invité na biso azo insister plutôt tozala bongo na botata mokeli tozala bongo na boyokani ya malonga na environnement na biso soki boyokani ya malonga na environnement na biso ezali nyonso na oyo ebunga kala ekozongela biso na oyo tozala nango te tokokoma nango do soki olinga te ta mosusu chaînette na yo somba obatelaka yango jalousement bongo esika oyo ezopesa yo bomoi pema mupepe ozopema ozosomba na mbongo te osombi na mbongo oza nango fier ya kobatela yango na lolenge esengeli ozozwa ofele oyebi combien so balobi osomba yango olinga ko dépenser combien ozwa mupepe ozwaka lelo ya ofele kasi ekokute nango yo eloko te obatela to pe otia bopeto esika o esengeli otia bopeto poko batango nyonso kopema mupepe ya peto bomoi na yo ezala malamu bomoi ya bandeko na bayindo pe ezala bongo malamu tata ntsumbu to bendi penza suka émission na biso mwa liloba moko na 2 minutes po tokoka bongo kokabwana matondo mingi na nengwa senga nde bondima kobenga biso na émission na bino environnement matondo mingi na bino bandeko obozwi libako ya kolanda biso na Vuva mu télévision biso tozongisi nanu ya matondo ya mingi pa ya nengwa senga pona nini po alatami lisusu na souci ya koluka ndenge nini environnement na biso koki kozonga lisusu na bopeto pe na kimia nyonso kasi biso tokosenga na bino kaka boye tozala bakulutu tozala ba responsable eloko nyonso oyo yebi kezali cause ya destruction ya environnement na biso bandeko tosalela yango te
toyeba kobatela environnement na biso kozela nanu te batinda yo kombola kozela nanu te olongola bosoto na kati ya kanivo mais yo moko tala kaka environnement to esika o nga na vandi ezali peto to ezali bosoto soki ezali bosoto latama ntango nyonso na susi to na likanisi ya kobongisa mais tokosenga na bino lisusu bosala makasi bopusana pembeni ya fumukusu kia mzala pana na ngola bolanda mateya na bango bokoma na kolanda voir mu télévision esika oyo wapi toko découvrir lisusu boyebi ya malunga oyo ko permettre biso tozala na boyoka nya malunga na environnement na biso topesi bango mbote ya mingi pe tozali kokoba kotombela bango mbotama elamu na sanza oyo ya bango ya misa tukona na bongo manaka ya bapaya solo bandeko balani tokotsa commentaire mingi te tokoloba mingi te mais lokwa toyebi ete tozali koloba liboso ya bato bazali na matoi toyeba na kobatela l'environnement na biso po lobi na biso ekoka bongo kozala bongo malamu na bino bayi obozwi libaku ya kolanda voir mu télévision bokomisa pe sango na bayi obalandi te ete tata ntsumbu na kati émission environnement lobaki ete tobatela environnement na biso pe tozala peto na zinga na biso matondo mingi balandi ya voir mu télévision tobatela environnement tozala pe totala penza esika ebendi suka ya émission na biso ya environnement ya mukolo mwalelo oyo tolobela kibongo tobatela environnement tozongisi matondo ya mingi na tata ntsumbu ndenge boyaki lisusu kokabola makanisi elongo na bandeko balandi awa na émission na biso ya environnement kasi tokosuka kaka bongo te soki tokomelaki bino na bandaku tozwaki bongo lisungi ya équipe technique oyo basungaki biso po ete tokoka bongo kokomela bino malamu na bandaku na bino na nsima kamera kuna tozalaki bongo na tata ntimba superlatif basungamaki mpe lisusu na nengo ya bundu elongo na cordon kivuya mpe directeur de programme na biso tata kankonda mbui oyo bazalaki bongo na nsima kaka mpona kosunga manaka to mpe émission ya environnement ekoka bongo koleka malamu botikala branché na voir mu télévision biso na bino tokutani bongo mbala nsima